bienvenue chez Ursule Botelo TV. Mbote na banda kuna bino, mbote na mabota na bino, mbote na bande kunyoso oyo balandaka Ursule Botelo TV. Bande runanga lelo to eli bino parcours ya Mama Rosny Kayiba. Mama Rosny Kayiba o tomoni biso nyonso, tomoni grandeur nzambe, tomoni Mama Rosny Kayiba auti kobota, abota ki mwana na ye ya mwasi na minute o tozoloba mama na biso Rosny Kayiba abimaki deja hôpital azali na résidence na ye. Alors lelo toye to solola mukie, lelo toye to lobelana no mukie likambo ya parcours ya Mama Rosny Kayiba. Yango bandeko nanga soki ezambala na yo ya liboso otombe na Ursule Botelo TV. Donc 42 toyebisaka bino soki ezambala na yo ya liboso otombe na Ursule Botelo TV. Alors ndeko nanga esika ozali zwa kiti vanda. Donc zwa kiti vanda elingi kolakisa, abonnez-vous, cliquez cloche ya notification pour que prochainement tango tokotia ba émission na biso ekomela yo esika nyonso o kozala. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez ba émission na biso, ko hésiter te surtout ya ko partager ba analyse na biso. Donc partagez émission na biso na ba camarades na yo, partagez na WhatsApp, partagez na Facebook, donc partagez yango partout nzamba lola akopambola yo. Bandero nanga numéro na biso totiaka yango wana liboso na bino pona batu oyo babengaka, pona batu oyo bazaka na ba suggestion, tope pona batu oyo bazaka na conseil ya kopesa Ursule Botelo TV. Batu nyonso oyo bazaka na ba conseil kitoko, batu nyonso oyo bazaka na ba suggestion, ozana posa baela o star na yo lukaka. En tout cas numéro na biso téléphone eza wana, soki obengi biso na WhatsApp to okomeli biso na WhatsApp toko solola na yo lolenge kaka et longo bani. Alors merci beaucoup na batu nyonso, vraiment boza ebele o bolingaka ya bino Ursule Botelo TV, boza vraiment ebele, nzamba lola apambola bino. Wana libondele Ursule Botelo TV ezalaka kaka ke nzambe apambola bino, bozanga kate. En tout cas nzamba pambola ba poche na bino ezalaka toujours béni. Po soki bozo zanga te, soki bozo zanga bambonga wifi te, bozo zanga bambonga mega te, e ko pousser bino penza botala kabiso. Donc nzambe fo apambola bino po bino pe bo pambola biso. Bandero nanga na eli bino Mama Rosny, en tout cas tokolemba te koya kobeta histoire oyo po eza témoignage munene po na biso bana nzambe. Eza batu mususu bakomi, eza batu mususu balobi ote eza nango normal Mama Rosny asalaki kaka 2 ans na libala, 2 ans na libala eza nango normal. Eza pe na batu mususu basala ba 10 ans, eza bandeko nanga. Pourquoi bolingara lokola, pourquoi bolingara sengote, pourquoi bolingara bénédiction nzambe te? Oui, muto so sali 2 ans na libala eko bota, c'est une grâce. Est-ce que vous voyez que c'est une grâce? Pour exemple, na batumsu abali kaka lelo après 2 mois, 3 mois, 4 mois à juizemi. Exemple, na batumsu après 1 mois à juizemi. Alors, Mama Rosny aboti après 2 ans ya libala. C'est une grâce bande konanga. Moto nzimaka grâce nzambe. Moto nzimaka bolambo nzambe. Moto zaka reconnaissant na bolambo nzambe bandeko. Bomoni Mama Rosny yemoko asala ki nzembo na etala tina, asali nzembo na tina. Onga na yembela ye aye asali yango na tina. Est-ce que bino boye biso bande ko luka mwana bando yate? Alors tangu mwana ye il faut to glorifier nzambe, il faut to tatola monena nzambe. Bande ko mobutika jalousie, place jalousie za la raté. Tone émission moko ya mama na biso Rosny Kayiba to sala ki na sewana tanga zobima maternité na surtout lakisa ki yango batu nyonso, mais ezana ba commentaire mususu tozui kuna yango epousse biso to ya kosela bino émission o toye liboso na bino. Mama Rosny Kayiba ana parcours na ya bien. En tout cas toyebi bien, to mona ki libala na ndenge lekaki, to mona ye akola na koko na ye babakede ko bale kute pa bakoko, to mona nyonso, to mona nyonso.
aza servante en nzambe o asalelaka nzambe na bosolo aza servante de Dieu o azosala mosala na ye kitoko makasi malgré après bavideo ya mobala mama Debora bato balingaki baya na lukuta baya kotrike ye baya koloba so ndeni mais comme nzambe apermetaki yango te ezalaki lukuta nzambe apermetaki yango te esalemaki pe te alors tokumisa nzambe nzambe apesi ye mwana bana ba mapamboli oyo bauta epa nzambe bana baza vraiment lipamboli oyo bautaka epa ya nzambe donc tant mutu azwi mwana surtout soki azwi na bacirconstance moko boye alors esengaka vraiment toya kokumisa nkombo ya nzambe mpo ye nde mopesi na nyonso yango bomoni biso mpe bapanzisa yango tozolemba te koya kokumisa monene na nzambe bandeko mama Rosny ye wana bomona ye abimaki maternité na mwana ye eza esengo mama marie nyonso mutu nyonso soka bali asepelaka bota abala asala foyer na ye eza na bato mosusu babala mais bapesa balimite babike atende tobali boye tobota kaka ti peut-être après 2 ans ti peut-être après 1 année eza mutu na ndenge na ye alors nzambe apesi mama Rosny mwana il faut toya kocélébrer tant que bana nzambe il faut toya kocélébrer il faut toya ko célébrer toza bana nzambe bandeko nanga ezamba mapamboli musu biso esala biso bien na motema alors yo peut-être place oza elobelo le côté oyebi grandeur nzambe te omona kaka aboti elobelo le côté sko biso to bana nzambe biso toyebi monena nzambe toyebi nzamba za nani toyebi ko différencier élévation na élévation te toyebi ko différencier grandeur ya nzambe alors tant nzamba asali couple oyo ya minene apesi bango mwana pamboli bango na mwana il faut toya ko célébrer yango il faut toya ko sepela il faut toya ko panza sango yango bomoni toye to panzi sango bato musu ba déclarer pourquoi maman Rosny publié vidéo oyo pourquoi publié zemina ye et pourquoi publié ndenge mwana zo bima maternité oui et ça sengo a publié ndenge mwana bima maternité mais alakisi bino lonya mwana ete a publié ndenge mwana bima maternité bien sûr oui mais alakisi bino lonya mwana ete est-ce que bomoni ye ko exposer mwana na internet bébé na ngai yo bomoni asali bongo non asali bongo te mais comme aza so excited na bénédiction wana na lipamboli wana nzamba pamboli so aza excité nango il faut ça la vidéo il faut ça la oui bandeko on vit qu'une seule fois to vivra kamba moko bino bato boyaka na bamalobe belé bino bato boyaka otsa misu na makambo batu mingi bino bato boyaka bakisaka mungu esika mungu ezalaki to yo ozwi mungu otie ozwi pilipili otie ndeko nanga Jésus revient bientôt Yesu azoya tika motema mabe Yesu azoya oyokele ndeti motema mabe ndeti na likambo nini yaya na libala nzamba pesi bino mwana esika batebele baoluka bana yo soko botaka noka boye popo ke oboti soki yo zoboya bana me yebake bana ba bénédiction bauta epa nzambe alors félicitations na couple obazalaka toujours joyeux couple na bango bazalaka kaka nesengo mama Rosny na mona place akanga kanda te bazalaka toujours nesengo na couple na bango omona ka ba vidéo na bango basalaka ensemble baoseka mwasi na mobali baoleka baobina mais gloire à Dieu soki lelo bako mosala ba vidéo na bango na 3 au koto asala simbi bo simbi na bébé gloire au Seigneur bana complicité moko ya makasi mwasi na mobali boende zalaka yango nde babengaka couple yango nde babengaka amour couple ezate kaka yo kuna koto boye boyende zalaka soko oza marié luka harmonie na couple na bino salaka ta lokola baninga boyende zalaka enobo koma kaka so bomoni muta publier vidéo to photo bokangi bilongi bokomi ko yima bokomi ko loba non eza bien te c'est à Rosny Kayiba non na yoka ete penza na mwa ba conflit moko boya basala nzambe oya ba conflit moko boya ba chantre non na yoka na ngaite
non na yoka ete preuve neke azaka complicité na mama Deborah Luka Luboko yiko imaginer te bomoni nde mama Deborah Luka la zaki en direct tango mama Rosinya botaki bomona vidéo mo Deborah Luka la salaki asala vidéo moko aoyemba tie boye ba solola na appel vidéo azaki na esengo wana a manifester joie wana po nzamba pamboli muningane na mwana baba tumo basambelaka bayebi lipamboli bayebi bénédiction ya mwana ndenge ezalaka tala mwana a bénédiction makasi peut-être yo siko botaka noka bibota boto yeba no teke ba ozo botana bazali pamboli oyeba no ngote yo botaka noka kozo boto oyeba teke yo zo botana sa bénédiction makasi pona yo oyeba ngote donc biso ba o comme to yebi yango botika biso to célébrer to kolemba be mission te toko lemba ko célébrer yango te alors toko bando yaka liboso na bino poto célébrer toko bando yaka liboso na bino poto ko lemba na biso te félicitations aussi na sia Rema Lokese pe auti ko bota yepa uti ko bota batuko bazoba balaki na zemi wa sala ki bon tuka tokoya nango pe tokoya ko solola yango awa na Ursule Botelo TV bande onanga merci beaucoup na bino nyonso obozala kawana pona kolanda biso na lobaki na koya nanga mulaite na lobaki vraiment na ko umela te tozo manifester kaka esengo wana po toza balongi donc nzambe alongi si biso toza balongi victoire na kana biso alors ceux qui vraiment oza mwana nzamba solo komelanga na se wana toza balongi donc ceux qui vraiment oza mwana nzambe oza osela kanzambe alors ndeko nanga isiko zali komaka na se wana toza balongi nzamba lola akopambola yo merci mingi na batu nyonso obozalaka wana vraiment pona ko soutenir misala Ursule Botelo TV kende liboso merci mingi. Merci mingi tika nzamba lola mona bino ba bozalaka wana vraiment pona ko soutenir misala na biso ba bozalaka wana vraiment soki to tie vidéo bozalaka wana boyaka bata liboso pona ko commenter boyaka bata liboso pona ko aimer pe ko partager bémission na biso nzambe mona bino en tout cas merci na musa malamu bozo sala na Ursule Botelo TV merci mingi wana tokutani à la prochaine occasion soki Yesu zongite bandeko nanga kaka nde na zebisa bino toza vraiment na fin de l'année mikolo eza mabe toza na fin de l'année en tout cas tozo mona ba mort subite bato bakomi kokufa ka briske boye omona ka mutu bozaki na bino bie bolamuka kikaka boye akufi kaka boye alors ndeko mama ndeko papa isiko zali matisa vie de prière. Donc matisa vie de prière toza vraiment na fin de l'année mikolo eza mabe mikolo eza vraiment yakobeba tozo mona bato komi kaka asala ki crise boye en tout cas ndeko esiko zali mata na prière matisa vie de prière nzambe wana ya lola abatela biso to mona 2024 na makasi nyonso merci mingi wana tukutani à la prochaine occasion. Bisous na princesse Alegria, bisous na Linda Bukulu yaba Linda, bisous na chouchou Botelo yaba chouchou, bisous esika o zali nzamba lola asala yo bolamu wana bisous na famille Botelo, bisous na famille Kuta, bisous na bandeko nyonso oyo vraiment bolekisaka tana bino pona koya kotala biso donc ovandi vraiment za maramuso sala mobité non lekisa ngoka pona otala Ursule Botelo TV en tout cas bisous na yo esiko zali yo ozotala nga na minute oyo je t'aime beaucoup bisous esiko zali nzamba lola abatela biso akomisa biso na 2024 na kimia nyonso toko tatola monene na ye donc tozala toujours wana rester branché chez Ursule Botelo TV ce que za mbala na yo ya liboso otombe na chaîne na biso ko bosa na te o s'abonner o commenter o liker o partager bémission na biso nzambe na biso o to sambelaka ako pambula yo bisous bye.